nga fo chéri nga boy nga longolo kwa Chaka Zulu njoka moi ça kitoko boy moi na maman là la femme aux lèvres sensuelles oh Dieu nzambe oh Dieu nzambe masolo e masasikali Fere awanga na ngai or que Fere ngana to vana to lia place moko Fere alala même na ndaku na biso Fere alala même na ndaku na biso masolo e kasi pasa wala tseke mani ke olo makambo solo lite akanda alobela kaya komisaka lokola nzambe lite akanda alobela kaya komisaka lokola nzambe adora kae me babwaki ye ndenge na so abukana kitilelo pe bakangi ye atangi azana parquet tilelo masolo e masasikali en tout cas président Fachi ko kitana biloko oliate il faut nanu oluka oui donction o oindre mitema ya ba congolais nyonso échanger masolo e on avait suivi Boketu dernièrement il avait dit que non mutu amekate mutu akobeta te ya moto na yambo pardon ko mutu ana pouvoir eza combattant mutu ana pouvoir eza combattant sikoyo koma nani kasi masasikali masolo e yo finga ngo bakanga nga pona ngala droguer et swing et soir nga te yo siko balobi ka ke no peso carte ya batama bo monsieur bon moni flèche aller flèche retour et suyo masolo e masasikali ken ngana to fingi bato belo yebi to fingi bato belé to fingi bato belé na ba famille na bango na ba koko na bango na ba mama na bango bato na ba répondre biso na yo mwana esio pourquoi yo fou to finga nga drogueur bakanga nga pona bakiboba est-ce que basi bakanga na kiboba masolo e ye azoloba azokende poto liboso na nga na sina kena na ndaku na biso ye azoluka poto na ba poche ya baninga masolo e neti ngande na zabona ko lobisa nga sunjoka te te na olobisaka ete masolo e masasikali peut-être na guta mais na mona ngo utile te ayebi na banda kolanda mobali na ayebi ke ezaka jeunesse ayebi ke na guta na meka na drogue okay ozo comprendre boy yango te masolo e masasikali mais ba warrior balinga nga te ngam na système ba warrior masolo e masasikali c'est-à-dire qu'il fallait passer makam ngana yala makam na internet masolo e masasikali quel voyage futa $3000 na voyage te masolo e c'est le acha biso ba mbwa bakanga biso ba chaîne nga longo lisiko singa na nga mbwa na kiti sele yango ken pia na mutamema ngai. Bonjour, bonsoir, Nababone Nyon, surtout à Karenia Mado TV. Merci. On est très content de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre en Balobi émission Nabino Masolo. Masolo est émission où tu Masolo par rapport à la culture, il y a Makambo où c'est pas ça la réalité. Na Mboka Nabiso Congo RDC. Pourquoi pas tu bêta Masolo ainsi que ma carrière et ma célébrité. Il y a Mboka Nabiso Masolo, les autres solo là, je crois que Aza figure où il a représenté le sous-soutien l'internet. Lelo, tu solo là maman 1 million de vies. Tu solo maman 1 million de vies na TikTok. Tu solo par rapport à Makambo ça s'est passé par rapport à la réalité où ils ont les cas. Lelo et puis tu rebête à ma solo, tu pourquoi elle ne fait plus partie. Il y a ba warrior où il y a lobé là pendant des années pour redécouvrir Lelo na émission Nabino Masolo. Je dis un grand merci à toi mon vieux Blaise Rossi Lolendo, mon vieux Blaise Rossi Lolendo na ke na poto na pesi président Matembele Dieu merci au Totombe na pesi merci beaucoup Sylvie Sieno moi c'est Pembeti Révi Boboto Fifi Miel de la Petite FM Production. Nous allons parler avec notre invité. Maman 1 million de vies, bonjour. Bonjour Yaya. Comment on est, ça bien? Eh, Mobali a moins de beau. Mobali a Kitoko, tu es très beau. Merci beaucoup. En tout cas, je commence d'abord pour remercier l'Éternel des armées pour tous ses bienfaits pour la vie. Parce que sans la vie, on n'est rien.
En tout cas, Seigneur Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Toi qui sièges sur le trône pour plaider pour nous, notre avocat près de Papa. En tout cas, j'ai dit merci à tous les prophètes, à tous les hommes de Dieu, à tous les messagers, en commençant par Isaac, Joseph, Jacob, Kimbangu, Adina Baala, donc Maman Kipanvita, donc tout le monde. Na pesi bango ba mbote pe na remercier bango. Na ba bonjour Goreti Louvrezo yende mami. Babi Kibazola yende poupée Barbie. Chimène Lopez moi si sans chirurgie yende mokonzi. Ya ba fille à Bruxelles Chloé Kardashian de Bruxelles. Balobi chez Djonga tolia to mela pakola Melina Swamba. Soki ba cancer no longo te biso to zong selo mbongo. Balobi salon excellence na full na banda lwano kitika. Oh camel, oh parfum. Oh Nini. En tout cas, avant, si on a parlé de David aujourd'hui dans la Bible, parce qu'il avait fait tomber Goliath, les prophètes Benjamin, Belanga, l'âne, il passe à Yesu. Et puis, espace la référence et pas Yasheda. Na couloir Madiakoko, Moutou Yantabawana, na ope Sabino Sang, Moutou Yantabo Elamba Mara Awa, Mama et. Et kanganga singa nana yoka guya mutu antaba ya ndenge wana te. Donc boya pena na la référence chez Mère Sheda. Merci beaucoup Manike ndene ni vie libander aux la warrior. Viezo kende bien angolo nzambe. Parce que Dieu il est le maître des temps et des circonstances. Il yende mutu à permettre et ça la mabongo. Parce que il y a 2000 ans déjà, il savait qu'il y a un autre solo là. Avant la botte, il y a un autre solo là. C'est pourquoi na Pessimbo na pasteur nanga papa Alphonse na église Sion, là où il y a la délivrance, va délivrer Maniké, nyonso ekoi na mai banguna nyonso na mai. Dieu a fait grâce, il m'a rajeuni. Toi na temps ya mafuta. Il faut ça la oin. Parce que na psaume alobi, il a dressé une table, David alobi, il a dressé une table devant mes adversaires. Il m'a oint d'huile et ma coupe a débordé. Maman Niki, on a mon verset biblique, ça trop, c'est-à-dire ça va au prière peu. Na prière. Na prière na Sion. OK. Maman Niki, après avoir toyoka ba rumeur que ba yamba bino na ba répétition té, toyoka pe que bozala payer té, ba benga na yo na répétition. OK. Toyoka que bozala payer té. Après toutes ces années, après tous ces problèmes, ozoa décision à quitter té. Pourquoi kaka lelo tolali tolamuki du coup pas olongwe et pas fallait papa. Tu sais moi dans ma vie je prends toujours le temps de prendre une décision. Na ngapa na tik même na libala na tik la ramutu temps. Ngapa na consommer mabe na mutema munene ngapa somo na boyi mutu c'est que na komi na suka. Na tik eli temps ebele na mona zo réfléchir te ya lingi bazwaka elokola nzambe. Nzambe tozwaka ye nzambe apesaka biso bomoi mais yo ozopesa nga eloko te naza mbwa ata mikuwa nazozwa te nakenanga na fingi te eloko te nakenanga. Pourquoi pas entamaki na démarche ya koluka okutana na ye moko aigle osola na c'est vrai oui raison te feli ata ba condoléance apesinga te abloka biso po bazaka na problème na quartier latin o bato akofelo mde balobi na biro etinda biso to chrétien kofi mais ye ayoka ngo ablokanga na ken piano nga kutaki o débloquer nga mkomso esali ke classe ezozonga na sengi mbonga bi classe ezozonga vraiment boy voice wana bazana ngo wana ba piblia ba blokanga ti lelo. Le seul moyen de communiquer avec lui c'était comme ça. C'est pourquoi j'ai communiqué que non, je quitte l'orchestre, je suis venu volontaire na comme général. Merci pour tous les bienfaits qu'il a fait pour moi et merci pour tous les chocs, les coups que j'ai reçus chez lui et merci na ndenge bo dénigrer nyonso musala nyonso na sala bolobi na sala eloko te yango na kenanga Maniki oza libre ya kolonga parce que yaki volontaire oza normal pourquoi oza ko utiliser expression ya kembwa alongo les chaînes parce que batchaka biso ba mbwati bino bo travailler kuna ba boza ba mbwa c'est le hacha biso ba mbwa bakanga biso ba chaîne nga alongo lisiko singa na nga mbwa na kiti sele yango ken pia na mutamema ngai na longwe na nga na komi na nga mbwa ya libanda okomi no mbwa ya leta mbwa ya leta na ontalaka mikuwa ba voisin ndenge esinga munene obike mikuwa libanda gua je te sens vraiment heureuse qu'il y a revivre libanda aux ala warrior. En tout cas je suis très heureuse
Babinemi et Longo. D'ailleurs, comprendre que j'avais plein d'ennemis. Guilhem Aïdou, les mannequins de Paris. Je salue maman Amazon en passant. Donc, na pesi pe merci na bato nyonso basoutenir nga na temps nyonso. Mais la décision que j'ai prise, beaucoup de gens sont contents. Bango ba moni na salle le côté mais eza na bateau bazo témoigner ba bien fait nanga. Manike aux allées pour ça la makamyo sto lingi mais réaction na eza nini tant ozo mona ke nzembo santé nzembo bimagi ti lelo na ne totaliser 1 million de vités. Quand ezola kisake manike bando sa musala. C'est vrai. Na uta iko sala kaka image moko nazo bina nzembo babayemba na Bianca Costa et ça qui 10 millions de vues. Victoria. Entembana sekipana sekipana sizimana sekipa itane meime eiba seigwa ça peut que ça warrior solo onana humanisme bato alinga ngopo na ngai. OK. On se comprend. Tant d'ailleurs comprendre non ça musala non je l'autre côté. Ya attaque volontaire. Moi gagne pain. Après ça ngambo garantie banda 2017. Ba bengana nga nda ko mbongo paiement exact. Na zonga nga pa na biso. Ko finga air nyonso, ko finga Nathalie tozo vanda na château papa na biso roi. Biloko ba obaka na full mendeni bat nyonso na kata château to santé médiocre. Nga habitena que mécano pe libanda ndeni ça. OK, comme mécano libanda manike tu t'en sors comment les lots aux allées sous warrior T donc aux sans parapluie. Tu t'en sors comment un bateau ou offensant beaucoup de personnes, tu as choqué pas mal beaucoup de gens na tant vous allez qui n'a nous n'angamba fallait popa. Tu t'en sors comment un bateau nous sous finga tant vous allez kuna. Na senga bango pardon, na senga faire pardon, na senga qui pardon. Ceux qui na saba émission offensa et na senga pardon faire écoute zakapo na yete. Faire awanga na ngai or que faire ngana to vana to lia place moko faire alala même na ndako na biso. C'est vrai. Oui, série wana balongoli tutu kaluji. Ba PC suspension toujours que ba concert na salongo ya ba kermesse toujours zonga nzela moko mais amonanga alobi ayebinga te mais so yebinga ta pona bongo te bon ndenge na za moi sa babia oyebinga pété na monango vraiment ingratitude à modèle wana ignorance à modèle wana ben oui et si ka balia na kasa ya ba bosana ate exact na so anu lelo bolobi na bina yebiote pona gagner ni voilà manike Toro s'échapper na ba réalité où ça se passer actuellement malgré aux alliés sous warrior T mais cela n'empêche pas tout solo là Makambo le cas qu'il fallait pour pas bêter qui concert en africain dernièrement plein à craquer tout le monde a une déronalité à Kanda ou à pasteur ya ba warrior nyonso ya monde à Kendaki pour prester tout le monde qui bateau sécurité ba bois qui est ba humilié pasteur l'été à Kanda ainsi que le boss à Bedachou réaction aux akini était au moment là makambo bon quand c'est pas ça là c'est que manika lo makambo solo l'été à Kanda à lobela kaya komisaka e lokola nzambe adora kae mais ba bois qui est ndenge na so abukana kitile lope bakangi azana parquet tilelo et puis Dédé un mécène un grand homme comme Bedachou aida kabato ebele aida pe même na ye moko ba ridiculiser ndenge wana pourquoi ba biloko ndenge wana Congo ezaka na mission moko te tous les chanteurs tous les artistes congolais bazana droit ya kozala naba éloge na bango si a parlé de mal en tolo bango mais avec respect ya ba injure tala ye longlo kwa ngubu tala ye bote biloko wana te pour ba émission na biso comme quoi interpréter yango na ba langue alors les Camerounais les Ivoiriens tout consort ba mo na biso nti bana to finga ba mission na biso ba Nigeria bazana ba Flavor na ba musicien nani ba Davido ba wisi bazana la problème mais ceux comme na ta musique ba sali featuring mais oya biso eleki ba congolais ba finga na kaka te motema mabe en tout cas président Fachi ko kitana biloko olia te il faut nanu oluka udonction o oendre mitema ya ba congolais nyonso échanger ato kitisi soso 20 francs motema so eza mabe ba olukelo ka rubrique mususu no kitana dommage te ba nettoyer nanu motema ya congolais il faut zala vraiment nettoyer motema ekoma bien congolais linga muninga ne congolais te congolais linga muninga na évoluer te congolais soka yoki kenonde na fandi boy na bité omoni nde eza wana na kabela oyo ozo comprendre
Congolais so ayoki bani ba salisa muninga te ko salisa ko salisa Kong c'est ça un Congolais. On se comprendre. Nzombo nenga zawana soki mutu moko aye habiter Manike nzombo lobite Manike sala musala bien nazwa na kabela ata mwa $100 oka mutu moko ko pesete ya bongi na $100 te pese ka $5 tala. Donc ba Congolais aza spécialiste congolais eza ko kanga lipamboli ya muninga o mona mwasi bazolinga balinga eme oyebi na oyete moko mofinga petit wana ku faux petit arodaka petit wana boy ngai kutu drogue nanga ba finga ti bazana nini te mais balo kisi ncho alobaka na se drogue ka po batu ba pesa nga mbongo te po empêcher batu po mutu tango oyo ko se drogue ka bi so na pesa mongo okiomela drogue o peso te po na déstabiliser nga kaka. Donc Congolais za motema mabe Congolais il faut ba oindre bango na mitema so na éviter so na oloba mabe pasteur Atom Saloba eloko moko alobi ba akoti na avion tanga alobi aza pasteur batu nyonso tanga alobi ka pasteur Congolais batu nyonso bakoma tala ndenge mobo tanga alobi lisusu Congolais bakoma bomba ba porte monnaie na bango ba ka pasteur Congolais ayaka ko China pasteur Congolais donc tanga ke côté comme balo ba boba ba bi aller à la fin bina kende nanga. Toi mal réputé. Ce qui est là, soit qui visa à bêter concert wana. Revenu wana, et les sunga bisoté. Moi, était combattant bazo ko annoncer peu déjà que non, les aba monsieur batikali dans la Ferre Kofi Fabregas ba mekali société parce que concert. Ba obeta. Wera ezaba compte à rendre na ninga kota ba politique. Le reste batikali ba obeta. Dieu est grand ba obeta ba ozo visa ba obeta po ba okene na bo solo. On a une énergie. Non, de la forêt, on a entamé déjà des marches de négociation, mais on avait suivi Boketu dernièrement, il avait dit que non, Moutou a mekate, Moutou a kobetate. Ya, Moutou na yambo, pardon ko. Moutou a un pouvoir, il est combattant. Si ko yo komanani kasi. Pour Félix Ndebo, il est pèse. Vous combattez pour les pays. Pays, si quoi, ils ont beaucoup à combattre. Bon, il y a tout ça, Moussala Mboka. Bon, il y a beaucoup de Kende Liboso. Bozo Zong Samboka. T'as un Mboka, toi, na Wi-Fi. Toi, na Wi-Fi. Ngakuna Lobaka. Tobando lia mbongo pena ya YouTube. So bache Wi-Fi. Ata na Kishasa, bache ka na ba point. Na ba rond-point, bache Wi-Fi. Nde tobando lia. Po, taka Kishasa, mbaso batali. Obi ogane combien. Laissez les autres en s'enrichir. Tolinga bison soto zala bien. Motema mabe wana ezo huta na pasi. Tozana socialité. Botika Félix Assa Moussala bien. Botika arrêtez de lui mettre les bâtons dans le roue. Arrêtez ça. Ezamboka na biso. Toko changer ba nationalité te. Nzambe ayeba pourquoi toi ba congolais. Mboka ya lipambo on a tout ba cobalt or diamant mais ya mamna oloba mais to courte pays les plus pauvres ba cobalt on a tout kangoka na classe ouais Manike je crois que vous appelez chroniqueuse et que ça là on est une sorte à lobby par exemple à lobby que Manike se faut passer la carte ya bazoba faut passer la carte ba pesa ngo Manike so yelo bongo ko réaction rosa réaction nga ya liboso ekozala na ofinga te na omituna pourquoi lobby bongo na lingane na changer défaut o ba obengela nga zoba nga liboso anda obenga Manike o wap Manike a finga rabato na sala tuna changer ngona boya nga ko clasher lelo o e koma Manike anti stress Manike anti stress na changer mais tant ba lobby ba sa carte bazoba luka o e ba pourquoi ba bengi o que non passa la carte bazoba ezate ke yo po banda ko finga ndeko na yo bafinga ki ebongo bafinga ki ete bapesa ki exemple bapesa ki exemple papa ya star moko ya mboka na biso Fabregas alobaki ke soki basala carte moko boye ntango mosusu bakopesa lokwa baken piana mutu na yo bozala wana ye bozala botravailla alobi boye alobi Fabregas aza elongi lokola mokomboso ya 50 Zaïre d'abord le lo abenga ye mokomboso ya 50 Zaïre apesi ye 48 heures aleka na TV asenga pardon a rectifier malobo alobaki wana akena ngoma be bafinga ki quand même atala bafinga ki mais bafinga ki pour aluka a changer après ça que exemple mais hier oh ya ça les injures afingi Fabregas ta fingi nzambe. La Bible dit Dieu nous a créé à son image. Tant au fin Manike elongi mabe. Au fin Nzambe elongi mabe parce que nous avons une image ya Nzambe.
nga so po na nga ken soki maestro aloba bongo na ngai na mituna pourquoi lobi na nga bongo l'équipe na privé na lingaki na tuna pourquoi lobi na nga bongo na olinga siko na longola eloko alobi na nga bongo pona nini pourquoi ba fingi bongo ko sala ba émission ya ba sentiment taka ken alobi azala na mbata bakanganga pona Willy Musheni ayeba ndenga banda ko bomba nga pendant une semaine ayebi ke bakanganga pona victime mais awanga na aloba banda ko kanganga po siko yenga aloba ke no bakanganga pona na banganda drogue ngai fa na répondre na moni nga na fingi na répondre était mais cela est gêné au témoin na ke mutu bozali na bien parce que je suis parmi ba waya na corriger nga siko na loba na yo loko yo siko esuyo poani yo finga ngo bakanganga pona nga na drogueur et swing et soir ngate yo siko balobi ka ke no peso carte ya batama bo monsieur bon moni flèche aller flèche retour et suyo yo siko tango finga nga drogueur o ebite ke no finga bande ko nanga ozo finga famille nanga ozo comprendre tango finga nga bongo tango ba chaki ndeko na yo ya maladi nani oyo mwana mwasi oyo akenda Afrique du Sud nani amana sa pe na YouTube oloba na yeke obima ndeko na ye ye azwa afirma ndeko na maladi acha yango na YouTube et soit ki yo afinga Angel Muswahili Ndumba et soit ki yo au moins te que non eza ba makambo yo ndem to créer la bande ko no ba problème yo siko esui yo poka ba chaka siko soki ba loba zo sunde ko fabrica sabi ba ya finga ndeko kwa mukombo ali ba filmer ndeko na wana nenga ke na ko tambola na ba chesu osboza liboma na ba mona pa ke na fa pesa mino carte batama boma pourquoi okokai no ka ko fana na onyete makam susu obeti na ngope kara il faut apprendre à se supporter ken ngana to fingi ba to belo yebi to fingi ba to belé te fingi ba te belé na ba famille na bango na ba koko na bango na ba mama na bango ba to na ba répondre biso na yo mwana esio pourquoi yo faut to finga nga drogueur bakanga nga pona ba kiboba est-ce que ba si bakanga na kiboba yo za na image nga so na mina porter au plainte est-ce que yo za na image bakanga na kiboba oza na image oyo nga na se droguer avant de faire quelque chose il faut beaucoup réfléchir yango ba tio na ra avant de faire quelque chose il faut beaucoup réfléchir. On a conseil à maniquer, on a conseil à maniquer à lobby avant ça likambo. Il faut qu'on réfléchisse. Tout le monde qui Neronayo, tata moi c'est aba nayo. Ba utaki Côte d'Ivoire n'est héritier Watanabe. Et puis Kofi avait promis déjà que non, yo arena à Ozana poto. Mais ba réponse n'est qui un peu violent. Yo lobby que ba me maillete. Pourtant on peut si ba réponse on est héritier la go na no. Ba me maillete. Na lobaki ke ye azoloba azokende poto liboso na nga na sina kenda na ndako na biso ye azoluka poto na ba poche ya baninga mais nga na sina kenda na ndako na biso donc so na ke poto musicien meminga eza meminga pour na savoir faire na nga attaque artiste ndemo pe uzirita uzo meme pour na savoir faire kasi félicitations na ye c'est bien Njok a fait bien son boulot asala musala bien ni tete que ça même ngande na zabu neti ngande na zabu na kolobisa na nga sunjo raté il est allé trop loin. Soit le va finir en drogueur. Ayebi ke na melate. Peut-être na gouta, mais na mona ngo itilté. Ayebi na banda ko landa mobile. Gouta ni. Na ayebi ke ezaka jeunesse. Ayebi ke na gouta na meka. Gouta ni. Na drogue. OK. Ozo comprendre boy yango te. Na gouta, mais ayebi ke na mela na ba niveau ya loba wana te. Aloba ke nga na pesa ba bia drogue. Tela ba niveau. Ok, ayebi nga kutaka babia déjà abanda komela ezaka délire na ezaka jeunesse. On se comprendre. Ba délire ya jeunesse yo komisa ngotina ki mama mpona nini jalousie amona batindela babanda ko tindela ba mbongo ebele ba biloko ebele pour alembisa bato na motema pour déstabiliser nga ayeba ka ke sona lobika ke no mela drogue ba otindele so eloko te. Na kipaye te. On se comprendre. Afinga nga mingi nga faux chéri nga boy ngelongelo kwa Chaka Zulu Njoka moi ça kitoko boy moi na maman là la femme aux lèvres sensuelles oh Dieu Nzambe munokwa boye avec des lèvres sensuelles comme ça avec les yeux doux pozwango okoka moi ça kitoko boy et puis j'ai 46 ans hein j'ai 46 ans mais ngari ba petit ba 16 ans balinga nga nga bana mike balinga nga Moulinga lote.
nani ke bana mike na linga te nga za mobali nanga za ingénieur même si toi un écart d'âge mais za ingénieur moi j'aime les hommes d'abord cultivés nga za au moins nga mama mibali nazara da moi simo za fidèle nazara bilula lulate et puis moi j'aime les hommes cultivés respectueux nga linga mobali ba critère mibali nga na linga ba mona na passe. Merci beaucoup Manik de John P à son âme, l'artiste de notre pays Sokoro Babia. Biso nga pena nazala parmi bateau tokena ba concerné en Angola parce que Nathan on nazali na Luanda. Donc c'est-à-dire il avait vraiment fait son boulot en Angola. On a tiré à Koufi biso zaki en Angola. Manik de John soki lelo mobile nazaki en vie Babia. De fait soit zaki en vie lelo. Est-ce que nous a la pena chroniqueuse il y a internet? Non, quand on orchestre moko lobela bango pe le ba futo na monnaie de 5 jours. Babia azalaka babanda ko swana kuna mwasi na yo bazaki na ye. Ba ofinga na internet. Moi babia tikala otanga komona na ninga mabe. Parce que il me respectait, il connaissait quel genre de femme je suis. Ya yangai finga ngande olingi yanga na mona Jean Léon nga kuta poto na ndako na biso. Ya nga na lobanga na OK poto clando tenga njili roi Charles de Gaulle et puis sala mabongo. On se comprend. Nga na kuta poto na ndako na biso. Papa na nga banda OK poto na 1977. OK na minute eza problème te okokendele wapi parce que mon place au moins souffle go aux alampé et pas fali olongwe. Siko okendele wapi po na bike pas kofi ki sinjo ala kuna ba ozwa te et pas faire ba ozwa te parce que finga po ba yana nga ba kufi. O finga trop. Po ba yana nga ba kufi pona ke poto faut ka musicien ba yana nga musana bango ni. Mais musalo sala yango na to musala mtenge memo oza sous warrior te. Sala na nga pe ekomema ngai kaka. Miracle existaka. OK. Mutu mo pa obima pe a omema nga kaka. A ota savoir faire nina meme kaka. Ya maman 1 million de vies. Parce que aux appels d'apé. So ba kitisi ngai na roi Charles de Gaulle. O na sa 20 mo binde mundela otuna mama wana za nani. Tala Jenny ba futa kai passa la challenge mais Jenny a sala anniversaire na yo abina kawana. A sala anniversaire na ye a oye mama sasi calculer. Bwana ngokabo. Oh bino boloba. Oh bino boloba nanga. Esa elo. Ça c'est calculé on a sérieux. Soki ngai na lobi na bino kaka moko pa. Masasi Kalikile. Et Masasi Kalikile. Et Ratete Kalikile. Julia Kibazo la Kalikile. Goreti Louvrezo Kalikile. Alain Giga Kalikile. Balobi chez Djonga ba Kalikile. Et Masasi Kalikile. Na boucle création Kalikile. Balobi Goreti Louvrezo mami. Tozana bango bongo toke na bango bongo. Nanu na komite. Ngana on la kisa internet. Au moins une photo pas photo banda ko mona wana. Bo banda ko on a passé non l'accepte no penka nga na mwasi yaki na esa no kitoko babota mana nga na vrai nzele utika journaliste internet siko bando sala bando tika le ga muto na analyse po bako okende wapi man et problème ezate na OK pas ite na tika na ka journaliste ta démarche ko ba démarche ndo kende volontaire pas fali OK ne peut pas faire et pyromane ko te bimaki olobeli yango pona nini na sala ngote so oye na mbongo na contrat na sali so te na osala te kuno kende volontaire ya ofesha na osala susu te c'est dire que fallait apesio makam afale ngana ya na makam na ngana internet ngana ya ka déjà na beta 1 million de vie na SOS na sale mission na olela makam bana na beta 1 million et bon bali boso deuxième 1 million yango il pas fallu apporter l'autre et pas fallu na ko ba te ki apporter l'autre ça c'est ça vraiment ngamo pe no ma ingrate na suis pe makambo mais ba warrior balinga ngate ngam na système ba warrior parce que tant to sala promotion à le téléphone nene ya kelokela lo bato ba 62 heures kena lo bato ba 48 heures ngana lo ba 24 heures et puis na sala promotion 24 heures et coca ngana na ngolu na ngai j'ai la grâce ça c'est la grâce moi j'ai la grâce na ngolu vous assure pe bon manquer j'ai la ya si le clip sali 1 million de vite so clip sali 1 million de vite vous ala pona yo ba vieux ara pour pour na Congo fallait na ba fan na Côte d'Ivoire na ba fan chinois ba bini Masasi Kalikile ba chinois. Merci beaucoup tokomi ko citer la biso vers la fin de notre émission. Merci Nabino Wadozo landa biso réduit boboto fissage depuis Poto na pesi mbote Claudel Mikala mon vieux Michel Schengen garçon saison bleue. Un grand bonjour à toi. Maniké, moi message pour la fanatique na yo pour la bateau balingara yo. Et puis moi message pour la bateau yo bengi bambo batika likuna.
balanda yo to batikala na chaîne martyr na bango bazala wana na soni na ngai bosela ba makambo ebele bo bando voyager ba bando futa bino ba tiela bino salaire pour ba voyager déjà qui na voyager futa $3000 na ya voyager ti voyage ezali faut muta bando banda na passeport ti au voyager wanda faire voyager oh yo moko bakisi sous 3000 okete ofuti mbongo na yo message à ma fanatique. Message à ma fan nanga, je vous kiffe, je vous abonnez-vous massivement sur Manic de John Tokos officiel. Please ya Willy Moucheni 90 43 16 621. Plus 243 90 43 16 621. Tokutana wana chez Djonga. Balobito li atomela agence ezaka amoko hérité pour l'écran qui simbi posana besoin ya ba o ya boutique na yo boucle création bota ka ko lata non to lata moi c'est mbinga bu na comité ko banga te non na comité na esa bino na remorque bassin nzombo ayebi na remorque bassin o ser na ye ngana mo sa kitoko maman nanga une belle femme papa nanga c'était un bel homme au bandal mon baba ebiso azole ka ba ganga John. Je salue Mireille au kit monter machine au kit musique li conduit toujours likolo ba fan nanga nyonso ya Manic de John Tokos bozala wana mikolo ezali mama Manic de John mama aussi ça biso mabifo longola kombo ya Tokos wana za kombo wana de compte final nanga de compte final na musala oyo koya volontaire bangaja te na sali musala ebele na solo on a libanga ocho bamanga libanga oh c'est vrai ba ocho bamanga libanga ta na koi ba te ba wario te wana kutavana longwa ela obene longo linga pe yango ba bamenga libanga na koi ba oseka ya komisa afali ya sombela ba batika ta vélo. Merci beaucoup à vous. Là, c'était Manic de John, Maman 1 million de vies. Tokomi na biso vraiment na souka émission na biso masolo ya lelo l'autre soleil la Manic de John. Et quant à moi, je dis un grand merci à toi mon vieux Blaise aussi Lolène de Fufimel la petite FM production depuis Istanbul. Cédric Samy gros bébé d'Istanbul. Je te dis un grand merci. Reddy Bobo ton fils sage Elena Mando du cœur. On se retrouve à la prochaine numéro. Merci beaucoup à toi Montréal. Gloire Nom à Montréal. Abonnez-vous massivement à Karen Yamado TV. On se retrouve à la prochaine numéro.